Lobaki kubanda lelo kuluna nyonso yo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanyama Kasese ndenge bozalia wa bino panso boko kende Kanyama Kasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais ba misusu oyo babomaki bato bango bazoke de boloko Voilà, bao batikali babenda mawama tu baza na veille ko boucler jongo mika boucler je bakangi bino boke Kanyama Kasese ese zala bongo teme suki ka commandant service national a expliqué que baké ko kata bilanga bamuso bazala maçon bamuso bazala menuisier bazo changer bango baza utile à la société bazala bato oyo bakosa développement pour la mboka bango babi bato makasi donc makasi na bango kuna po biso to banda kosomba farine na libanda te farine maïs na bito banda kota soki olingo la maïs oyo ya biso mboka. Avoir réalisé cet espoir d'arrêter 929 Kuluna à travers la ville de Kinshasa. J'ai dit et je remercie encore une fois la police. Merci. Dala. Ah, non, ça va. De la République démocratique du Congo. Je vous remets ces Kuluna ici devant nous. Un petit échange pour des travaux d'intérêt public. Vous allez les acheminer à Kanyama pour faire les travaux des champs. C'est un civique que vous... Alors, ils ont semé la terreur à travers la ville. Ils ont donné la mort aux Kinoises et aux Kinois. Ils ont opéré des... Ils ont quelquefois. Voilà, monsieur le général des services en tenue de service national tel qu'un civil.
Lata va peso botin, lata. Olá, eu tenho ainda peixe ou botin. Olha, tá pensando, musala, tá musala. Olha, tá pensando, olha, let's go. Eu vou te ser. Não, não, eu vou pensar no salão, mas olha lá. Mensagem de bandido, já através de você. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso oyo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanyama Kasese. Ndenge bozali awa bino panso boko kende Kanyama Kasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais. Ba misusu oyo babomaki bato bango bazokende boloko. Boloko pe ya libela oyo turubaka motaku. Boloko okepena motaku ya bambula tuku na tuku. Tuku meke. Boza okende boloko. Bakuluna oyo babomaki te bango baza okende Kanyama Kasese pona kosala bilanga babanda kolesa population congolaise. Ndenge na sengaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux ekoleka na télévision esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna e makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana na lobaki ya ngomba leki na moni isalami mais salami penza mingi te esengeli soko za moninga no za kuluna oke oteki ye na la police ndenge za na bamboka nyonso eza na poto ya kanwa bobi place bandi azalaka boke bobeleli parce que mokolezali akoki kobomela o ndeko akoki kobomela o mwana akoki kobomela o tata akoki kobomela yo mama
esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi. Tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te. Police azako ko ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko. Bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa. Bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna. Bandeko ba kufi ebele ba msu ba katani maboko ba msu ba zoki pota moto. Bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na Boloko soit ba travaux forcés mingi ya kosala bilanga pour population alia. Ezala discipline bakene na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Bato yo bakuluna oyo nanu bakangamite nazali kopesa bango avertissement. Bayeba kotika mosala bango ya kuluna. Bayeba komibatela pambate lobby bakokanga yo, lobby bakotinda ona kanya makasese epai wapi okosala mosala ya travaux forcés. Olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga. Ya kolomba ezali mingi te la chaîne nyonso ya ba télévision na ba radio po bato nyonso bayoka bayeba ko dénoncer ba kuluna. C'est très important parce que bino boza ba journaliste boza pela bandeko boza pela banoko boza na bakoko batata mwasi boza na baleki baninga pelokola oyo bokola na bango soki oki sango ke moninga na yo ndeko na yo kuluna akati loboko to abomiye ekosala opasi lobi na lobi bakoki pe ko kata loboko yo journaliste. Esengeli mosala ya ko dénoncer bakuluna bisika bango baliaka bisika bango bavandaka bisika bango bamelaka bangi bisika bango bakende ko bombana bisika bakendaka ko bombana. Esengeli biso banso to sala ba recherche ba investigation po ete to bimisa bango to kanga bango to tina bango soit na Boloko soit na mosala ya travaux forcés kuna na Kanyama Kasese. Koyo et détruire boma mais makasi na bango wana est produit biloko et donne dans la mboka et voilà. C'est l'essence de notre C'est une bonne initiative. Vous êtes prêt à vous recevoir On prend les le général Kassouma, vous allez préparer ça. En d'autres mots, est-ce que vous avez les moyens pour encadrer tous ces gens? Il ne faut pas d'abord poser la question de moyens, il faut d'abord poser la question, est-ce que la volonté est là? Oui. Parce que ce qui est volonté, si la volonté est là, voilà, la volonté crée aussi des moyens. C'est ça. Déjà, la volonté politique, comme je vous l'ai dit d'entrée des jeux, la volonté politique par le président de la République, commandant suprême est là. Donc pour le reste, nous, on ne s'inquiète pas. Nous savons que les moyens vont venir. De la même manière qu'on a commencé avec cette première opération, croyez-moi que les autres opérations vont suivre jusqu'à ce qu'on débarrasse toute la ville de ces phénomènes. Merci beaucoup. Je veux passer un message parce que c'est vous qui arrêtez. C'est comme une manipulation songolo pakala. Quelqu'un qui signale que tu as pas talent que non, on a songolo chef de Yakiri. A bon manipulation boy. Ça toi, tu kangi, tu es à qui Kanyama Kasese. Moi, général, je ne comprends pas. Je suis lobby, je suis armé. Juste, je suis vraiment au salon. Le commandant du service national a expliqué que Baké, pour Katabilanga, on a maçon, on a menuisier, ils ont changé Bango, ils ont utile.
à la société. Base à la bateau, on a un développement pour la moka. Par contre, on va avoir makasi. Makasi, c'est bon pour la peau. Ils ont ma farine, la bandate. Farine maïs, la bite, on va avoir celui où on a maïs, on a maïs, on a mis sur moka. Service national, oui, bien, on va dire l'autre. C'est ça qui a continuité. En général, les parents, ils vont avoir des critiques. Oui, bien, ceux qui ont dit que moi, l'État, ça va pour salisa. Parce que tant que moi, on a makambo, aye koiba, aye kozokisa, aye na biloko, tiena ndako, yo moni ke senga, ili onde biloko. Alors que nous sommes en passe. Conséquence à moi. Normalement, bateau, c'est pas qu'il y a des prisons. Mais na il y a beaucoup de gens qui pas qu'il y a ça bilanga. C'est les papas qui doivent se béla. Ben va que bazo baboto balongoli bango ma charge. Parce que ko yeko la mosala, il y a cause améniser, il y a cause maçon. C'est ça madame. Mais c'est les papas pas. Attends, ça a moyen de cause ko étiquer moi les pour la moyen ça a problème il y a niveau problème il y a base de mentalité encadrement madame et c'est que c'est là ça m'a bé. Non c'est là. Tu dis que passe na mboka nous c'est na pas passe. Mais quand on a un cabello qui machette, tu as un commandant de la commune de Kisasa. Ce que tu as les hommes, tu as le tabac. Mais puis sur la table, tu continues à Major Landou déchargé, c'est une baisse. Papa, la botte de la gueule va m'oublier. Ah, Tchambé. Solo. Mais ce que botiki bango awa bo pesa biso mosala na kokamwa ngo. Soki ti ero biso tozali awa kaka pona bango me boko za botiki bango lisusu na kokamwa. Pona bakuluna presque tout au kangi presque bakuluna. Muntu mabasa te. Baonde te bazo nyoko la population, balingi police za na kimia te, balingi population za na kimia te. Koyiba, ko kata, ko boma. Presque nombre de gens bango baza penza un bon bakuluna. Oya ko lobaka sala kuluna te za lukuta. Tout au kangi ba vrai kuluna. Merci. Procédure l'État a appliqué et ça est malamu. Parce que biso to mututo le na terrain ko sa musala to moni a mingi pona ba petit oyo. Bango so bakangi bango bakomi bana malamu. Nde soki babadi ko pesa bango ba musique moko e senge na bango te. Allez, babongo. Bon, mécanisme kaka moko parce que l'État pesa ki ultimatum. Lokola ultimatum wana bango bamona kite bako toujours bako koba na misala na bango nde l'État ayaki ko pesa mesure ke baba na ko dénoncer bango à partir ya ba chef ya quartier nde yango mesure wana nde yango esalaki ke to récupérer bango na ndenge ya malamu so
Eric.